Non, personne n'a serre non qui sinjo ambote. On a problème na été aibi. Zela yaka. On a problème nanga. On s'appelle te ma ambassade ouais. Na c'est pas tam kete na bi vérité de vai. Qui sinjo azalaki ne polele a bombité alobine clair a bombine lokote loko sala nga bien yangwana parce que batu ba changer ka ba langage. Tout le monde a dit pasteur Ngefa, Denis Lessi a zati à l'obinde, Denis Lessi a comme Nazala a mettre la sécurité à Denis Lessi. Bon, ça a complexité. Et au moni mutu, Zala n'a même langage. Obi kebiso to souffrir na ndula. Ye wera mta créer, wera mta sali nga zabo alete do kitoko costume, bolande sankara se wera son. Fazonga ka. Ye utakolo bela wera mkomo te, ye ta wera sopele soya fana kanye. Ngaso na zaka na maison mère, bulonga sela jibe mpiana. Nde wera tamusanga monde entier. Pour la salle grand boulot comme Sankaranga. Mutalika na marketing azati. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake et yana idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. La clinique Missunga, Badjali Bino, Wi-Fi a opéré surtout que na internet au début. Donc, ce qui décolle à Vali Kobela, Olingi Oyeba, état de santé na ye, Okoki Kobenga ye, Sale Kukuma, Ozwa Ata interférence dans la. Maman, bonne santé. La famille bien. Ce qui décolle a vu occasion de consommer soin na mitolité Missunga, Yebake. Kuna na tongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate donc ngolo balika manjora na bité njora za ser na ngai so bato ba benge vie ba benga na bango nga aza ser na nga kalatile le tudule jibe kolo martyr Attendez ça martyr. nzembo wana eza Bandela ngonano. Chudune, jibe kolo martyr, attendu sa martyr, du sol en place là. Papa Coco. Eh, pardon. Banaki, bana poto, bana mikili, yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda, yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI, awa soki oye, ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba, okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Maison mexo kufri ba wera kufi. Wera vivant maison mere. Na courage na yo. Non, aloba mabe. Boy ko pese pembo. Obiso na matanga via marete na bete ba makofi vraiment. En tout cas na santaki kande ya kipena. Na ngapa na bete na la nyate vraiment.
Patson Makundi, au Monique Biana. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, bana poto, bana mokili mobimba, tozana matanga ya Viena biso Marai akufeli mama. Vraiment na Congo, ba artiste et musicien faut bolakisaka bolingo na bino. Lelo Viena biso Marai akufeli mama, toye matanga, bozomona ngaki naza, mbutalikasu mutarenya makasi kutazali. Oyo asala ba tourner koleka ba musicien ebele o ba ete na mboko oyo parce que bina fila ocho beta na mboka mobo na kote ba Uganda kuna na Duba balobi mbutalika su succès ya dega soki alobi ke do chata stade atati lelo akotondisa stade to ana ventura awa to ana Shadraki ya Afrika elengi vraiment na ba poto pam pam jora ko dumuta kenda ba poto ya ye moko pam pam yo pe awa toza pe na matanga tika konfirmisa njora tout. Non. Qu'est-ce qu'on attend par poto? Poto est à côté, c'est l'avantage que baza à l'aise, non? Si on y a ce qui est à côté, on y a ce monde qui est pas à l'aise, ça t'a même mis. Pas soulever qu'à qui sinjora genda ba poto pa. Si kabi, si monte wa talander. Ozomona te alobi makambu Sankara wasa le soye po Sankara wera mema poto trop ya luka poto pa jiba zoate. Er yozo soulever ba poto. Pour qui sinjora piquer crise ou bien? Normalement Sankara oyo aza wana se wera wana mutu akuwanga nango te njora oyo aza wana eza befort na ye moko njora asali teke musicien akomisa ye njora baires oboye njora alukaka ne bapoto na ndenge abuse ndenge aza na so abasa demar nga nakendaka poto na niokamaka te keni yo mpo zwa visa poto koniokamaka te frank akendaka poto aniokamaka te lekecho ake aleki njora na nini ozo comprendre lobande njora banga ambassade na yeba te so banga ba kolanda ye tonga corona neti bikolo azo banga vaccin mais ça fait mal et ça la pasi komona ke mutu a fabriquer beaucoup fabriquer na sens te ke mutu akomi nzambe mapesi opportunité ya vie okomi ko titoyer ngana ko condamner Sankara nanu na en 20 mais maloba tango ebimaka mato ezoyoka pe tozotala
Sankara ke nango bien marga ke nango wana eko inisise pa batu mo ebele okomo benga wera lo camarade na o Mbutelo na sepeli Kisi Njora aya porte-parole ba musicien azalaka déjà amisombela ndaku na ye déjà ngana mona kutu Njora neta ya ko bebisa vine na musique kutu na mona ka Njora option pona ya kotolaka eza fausse option fallait pas normalement yaza mutu mo ne biso photo ya ka kotole mais ya a inversa rôle ala zalaka bien so ba $200 yokela mutu mawate wa nga Njora na zawa yo bete matolo wa a vivre nanu il faut dans la vérité ekonzoleki trop témoigner à mutu te so akufi Njora vine baby na musique wana pe na blague ya part plutôt témoigner wa bila cinquantenaire donc on dira zo kufa nega siko kuto kontenga kuna ça vient de faute les qui non Njora tiki Njora ça va Ça va pas parce que déjà vieux Marai grand frère nanga na respectera ye pas respectera makasi mama kufu mama mboye mama nanga ta on a rappel wana na kozanga te lelo zo sanga pasi grand artiste tout le monde na bemba pauvre na so mama mi mama kufu artiste bazo ya te parce que mama na Marai yo to za awa na yebi ke vieux Marai za ba numéro presque ba artiste belé a comme le bon ba message mais tout non non to ke kondate tout temps sur ba roya mais tout ngana na ba tango pasi pour mo pa wazanga Kinshasa Njora bosani babi rede azalaki ya ayaki lobby ayaki na butu les a besoin qui mange OK alors toi le cas en tout cas tout ça na matanga ya maman tout les la maman et puis ba artiste bolingo fo ezala pour maman Boti Maraza maman mission nyonso fait tout monde ba artiste musicien awa pour ceux qui ça mambu ne te me souviens maraité et comment ça la mabe comment ça la passe ba artiste bolingo ezati ça la bien te nous fait pas oza maman Boti pena Boti vient mara tozo mona pe mbuta absence ya ba musicien et ba qui se live mara souci pena parce que to ebi vie mara azala calme mais calme au vieux Marai azana ngo lelo to mona zanati souci pena ya makasi ba collègue de ba musicien ndenge ba ete ba kiseli pena vieux douleur nga pena elo na kolo ba parla vieux Marai azana na souci pena te parce que o akufi aza géniteur na ye quoi o aboti alors pour nga constant na salle na Congo musicien azaka sensible à ta forme danger ko ya matanga so ka sentir que lo mo ebima to après matanga ba vanda quelque part moi logo ego bima donc on dirait balinga ko perdre d'énergie te on dirait zaka au perdre d'énergie au récupérer quelque chose so lo ba yebi a linda achaki déjà bar très haute que non yaka ko lela melela au fele ali ba miso ba s'abstenir balinga makambo fele te so Njora lo ko tsaka ne mo logo malga ko sa abso na matolo aye na ye ozomona aye na ye na yebi ke ba sai pe ba ko ya ba ozanga na bango te poeza te kanya makasese na comprendre akene kanya makasese na wera ne sobe oui mais biso to ye quand même pour ver Marai baza ba ve o ba laksa biso ke musicien ko za yuma te musicien soki pe olingo mbonela ye azeli kota mulili abendi yo pozu mo makofi na yo via laksa biso bongo histoire a vieux Marai ezaka non ndeni yo muto yebi makambo ya musique bien na mona katambola ka trona papa maître Gims histoire na bango ezala non ndeni non mais vieux Marai na bango lo makambo ne pa faire sima na ko zo likofi ya mukongo bon aza vie mo courage viens na matanga alingo beta te po bon nenga zara mawe to profiter ka to nyokola viens la shaer na Brazil mbuta yo pe viens na matanga mbuta yaka da vieux Marai aza matanga okendo be olo bazaka shaer baza histoire kaka ve limbisa pena ve limbisa vraiment omoni ba shaer via zo kanela ka o récupérer ka buta yebi histoire tout ya ba musicien limbisa zaka shaer tala oyebi crio ba shaer ba cha producteur na vieux Marai
Bafie marai ndabimisa eloko wana. tofutaka droit d'auteur bomona te baresi batikala na kombo na ye marai eza doso ozobelela mbongo wana bafutaka babengaka marai Mutalikasu ba histoire. abetaka mpe histoire vrai vie mwa mara mpe vie abetelanga histoire avine Dati tokaka marai. yo mona na bia ve marai aza awa toyebemba mama mais ve aza na histoire sikoyo bakosaka marai mosusu to marai na biso morunda ve na biso azaka moko epuis ve aza na baidentité ebele atika na musique marai wana baresi babelelaka fo bafutaka droit d'auteur oka te ofuti marai te donc nde babelelaka wana ezaka nde euta chere ve mta ye producteur akobelela producteur vie epuis vie sikoyo na braza amona viva ya kobeta alanda ne baloyenge banini ti alanda bango na kine aintegra viva akoti mpe viva yango akuti kester mta yembaka deuxième voix amvuka bato ye komvuka zo kester Mbutanaki te tia fe kester oloba fe marai amvuka kester. fe marai ti vie kesa longwa viva babunda penda me mutu aganyaka bato bazalaka na bitumba nde bakoyeba mutu aganyaka me babunda Ça te parce que ve king kester asepela. fe marai pena babunda na vie kesa Ya makofi ou bien kofi yo kasi kobunda ya pena bo kester na Yambuto kolelisa mutu ba histoire obeta. nga na profite lokwa vie aza na dei mwa lobeza te Topeli confiance. abwakelanga wana La success. nakozwa yo Mwasi avie na biso marai hein. Talaka mwasi avie marai propre hein. vie mara azwi mwana mokie vie mara acréé ya formé asali ye Bavie père mos to profite ka ndenge wana matanga boye nde baloba bapato babebisa badanseuse mpe exemple yango oyo oyo azalaka danseuse na ye kasi to bande baloba bapato babebisa badanseuse exemple yango oyo apesa ye vie exemple yango olobi mbuta ndenge mare na vie bakoloba te mpo towana matanga biso toprofite na biso toloba profite na faiblesse na bango apesa ye vie ezaka mabe te so ozala na patron seke badossier baviole toyokaka wana père mo bafia na bazala na mwa baraison evi aviolela azwa yango officiellement osali yango profite mpo balimba vie officiel akoki te biso nde toviola bango bino nde boviolaka bango yo nde otanta vie marai makasi yo nde otantaka ye makasi bamokolo mosusu zela lelo te bato profite kaka epuis vie marai tala bamaster ne awilo longomba peti na ye awilo international ya awilo kiyanga azalaka nango abundaka pambapamba kai vie mutalakisa ye makambo wana te fenda forma ye yanki wana vie marai aforma bamusicien oyo babundaka formateur na bango ye do yera po aka shaer epuis yanke epuis romain do mutu mo mystique omoni te azwa vie aza na ora viva mazwi vie azwa même tourné à Japon donc alongwe pena viva ake mpe tourné à Japon amemi mpe bagloria e bongo rumba ra esalamaka esalama baperiode wana te donc vie pena alongwe wana ya azela na ye teke vie beaucoup olobi zela toyoka nakolela mama te nga naponise yo oyelaki ngai bilei na loboko ya mwasi mpe na yo ya mobali nga natonda na esenga aleki oyo nakoyeba nzembo efio nga nalali va mabe sangwa moseki o nga nakufa boye nakolela mama te nga naponise yo oyelaki ngai bilei na loboko na ya mwasi mpe na oyo ya mobali nga natonda na esenga bolingo epona ningo kisi kokisi o yango beme bona ningo kisi okisi te oaye lele bayemba yango na babude boye
likambo nyonso na mokili elukaka se lisitwale yo nana o bolingo solo na mpona yo soki okokoka te akakode nanga noki nakufa na maladi ya bolingo oye ngana nakolelaka te oro nakotala te yo na kitoko na yo mino boloba nini o na bote na yo zati na bote ya zati ese kokodelaka te nana koloba te. Ok, merci. Mbuta na sepeli parce que Papi Mboma tika bitunela mususu parce que tuna fait en plein plateau ke yembela biso nzembo ya marai. Oransa neti marai ana nzembo te na mokili. Zela mbote fo yembela biso. Atuna nini? Atuna ka fere yembela biso na nzembo ya marai. Sikwa sala nini? Akala neti. Mais c'est normal ako kale pour moni ba œuvre ba vie ba sala. Moni likambu na likambu musique na mboka na biso eza na ba époque na ba époque. Eza pe na mutu mususu okozwa pe na la loupe boyo tune pe na yembelo nzembo hérité watana bakale. Eza na ba oyo na époque wana to aza mélomane pe na pure. Ya musique wana akokanga nzembo wana sérieusement. Mais soki artiste mboka bosa na yeko yemba nzembo ave marai eza nango péché te ayebi ve marai ayebi ke ve marai peut-être ne bosa na ki bosa marai na viva ana to silisa mbota nengo bandaki faut silisa et puis vie elo ekamisanga aye na lukoso micro na viva abotoli pe place avec sa René pe donc tu veux que ça longwa moto atikala ko renaître viva ve marai wana ola ta bandage mo na tête boy. Via yanga osagara teta taka ve beaucoup là on respecté aba para émission ke ba micro zaka batu oyo kuti mutu na micro na ene fabrika sabo yake yango ba riche bazaki pana ba micro na bango mais fabrika za ko boya mambo riche lobita abo bazali be yandwa yes ko aboya yake yango riche ezaka ezana nga ko chola tana normal wata bene normal wata ba vérité. Donc, les années bari oya ba BCBG RB mail ya bazana bozo mikote simba te rio simba te même biso na quartier la te ya ba simi micro na bilo ba jipson buto kondelo sima micro na o simba te zela tana yo c'est tout ya normal si ko alingi pena to beta na lisola ve marai bien na ye moko mone to beta lisola ve il faut bosala na émission après enterrement pour yo pena faut beta kati ne bo beta defa to loba na mamba ve marai depuis vine ya matete na ndinga kenda ba braza na ndinga ya viva ba ketia azale na matete tia ke braza ve abeta na bokestre o santi ke moni ba jeno balaka abeti no orchestre azo sangisango mbala moko wana ba ve na ba wilo ba didon ba ve ba sali histoire na moko osakana te yango yosko ba histoire ya chaque artiste we bandeni po to mono sala émission mobimba na defa okundola makambo moko as artiste à part que vous artiste ya Njora à part que vous artiste même histoire Njora na ebi yango bien histoire Njora to sala pe émission to sala na ke faut ya Njora Christine il y a 11 ans 12 ans 13 ans ti na ba course ba velo ba na ko sala na ba ya sala ma mbele ya ba mibali Njora bena nga za boeto émission na ye pena photo lukata ata ba début février ara to vandi bena na Njora baba musuku to yemo ko sutu kana rappeler yango na plateau utalika so limwa kando ke ndo ba via batu omoni tango lingi makambo ya musique il faut linga pe batu basala makambo ngo il faut s'intéresser pe na vie na bango Njora vandaka akola place mona mutu nanga mo ma yebi teke mutu na mutu nanga do master ne bena ya bo mwana ce qu'on a yebi histoire Njora tout do makambo ebele bato balobela Njora bazana mo baventurer na vanda wana pena to développer pena to bimisa tout bato baokamwa et puis koza même na 2 volumes to ça na premier volume deuxième volume Njora pena bato fo ba comprendre po omoni bilo mso to ça na internet boye to pesa bato accès ba kota ba yo juger biso fara mais ba bato ba niveau na biso te mais ermo tolérance kaka na ba mutema mawa otalika bo
Donc, il y a un sens quoi. Donc, c'est ma soeur. Moi, tant que dans émission, je crois 3 émissions précédentes. Donc, on va Njora en habité. Njora a serre dans ngai. Ce que tu vas bien vivre, bien na bango. Nga a serre dans nga. Donc, ce que tu vas m'amener, il faut avoir moins respect pour ne déconner, non fâcher. Moi, je suis tant que je maniqué, mutu moko boye asenga ki sope numéro maniqué, alinga maniqué bablo mwane wana. Yo boya ki olobi lingala jamais maniqué azalaki mwasi ya ndeko na kili oya linga vivre kana maniqué. C'est ozo camarade comme maman bana na. Donc ozo on est à la loupe quoi. Netka sagara maniqué. Na sepele na ngote karma. Na sepele na ngote. Avant na pas bon sa mobile pour nga yana sa kufa na ko mona ke na mobile sala nga passe na mande bazaka lof na ya comment je suis na mobile na kokate je la base égoïste. Comment c'est fait-il le mot c'est pélaté et pourtant sentiment nzoto ndezawa égoïste à camarade. Donc voilà Ken, donc to le bela bna fait marai bien mingi pena to bombaka jour bo ça l'émission pour faire ça na projet wana donc mais fait marai yango pe alatinde makasi est-ce que na matin yango il fallait se préparer ka bo vie marai ni moni na ndenge pena respect to chaka bango te ke vie marai yango vie marai alatinde makasi bango te ndana mona Sankara aba werango et ça qui bien te werango babantu oyebi ke keti mwasi ave marai alati bato balolango mabe zela te bali komona venjora te o mbodi na nsima obia nini venjora wali komona te 44-45 ngai na tele émission sakaka finginge pa Vincent esalinga pasi azosaka nye na bato soki mpe azaka na wera agandaka wera asala émission même liboso ya lupanga wera asala émission bangai nafinga kofi ngai nafinga kofi te mpona kofinga mpe kofi te soki neti kofi akepa Karine Mokonzi afie na ngai na sepe nango te yango kofinga te ase ngai na kofinga kofi na biso tosalaka likopa tolobi no vie kofi foto grimace mpo toza na guerre na Karine toza na guerre na Karine nde ni viemba moka Karine bastudio bani koyemba kofula ye boye lelo bato apesa biso raison terne Karine asa soufie on comprend donc ngai na monde ya musique nde navai na monde ya musique navai na jibe nakolinga même pas moto asaka na jibe so naza wana bavia na basali trop na ndule ye pa alobaki ke vomi yasaka na wera mais moto alibanda osaka na wera te moto alibanda nde fo asaka na wera mpo ayebi wera te yebi wera bien ntonga nazoloba makambo parce que biso tosouffrir na ndule bawera wana oyo basali bavie ya basankara baking tekila bamaître batutu tozo continue toujours na matanga vie na biso marai vie oyo asololaka bien totika kobare nano na makambo vie marai totika vie avanda nano moral epema nayebi ke vie frede aye azokanela njora beta ye sikoyo abakutani etanke vie na ye sikoyo ye azoyeba te asali vie nini me nga mpe na dossier moko awa njora azobatama awalinga oloba te oyebi ke semaine prochaine njora akokende Espagne njora amona poto njora akokende Espagne ndenge nani lelo mpena na confirme ke biso bakongole tobangaka bandoki de njora obanga banjora ndenge abo amona sikoyo poto akanaka pena bagrimace tu njora asala ya kokende bagoma azoganga o poto banini ana otrompe bato kombo eza eja na liste nde toloba boye wata komi da Paris bango baolanda ye azaka naoloba bomba jour 29 te le 29 baa na ndule na Istanbul $30 nayebi so déjà bayamba njora kuna makasi nayebisi yo etikali kaka je crois ba 120 billets mpo basala bamaître shusha mabele tala etikali kaka ba 120 billets basala guichet fermé nga na ndimaki te nayoki kaka ke no babillet elingo vide na kamwe siko njora ndenge aza boye nzoka baobanda nde na Espagne semaine prochaine babeti na baobeta me balingi te mikili pene ezala lere te wata amayele mabe do wata komi mikili aprepare da te na revese te na bipe na programme totika baventure
Njora. Tu vas féliciter Nzambe au monde à poto quand même. Mais oui. C'est la première fois bana bota mana sa interview. Oyoki. C'est la première fois bana bota masala. c'est l'ambassade. Et puis accusé de réception accepté. Ambassade d'Europe siko. Schengen, Espagne. En tout cas, ceux qui ouata memi vraiment ngana loba na soutenir musique héritier siko makasi parce que omoni Njora nenga zabwe abangi ne bandoki pour rien. Dossier na bango. Ata pena numéro e bandoki akin. Aye pena ke yo ebimate. Ya wata eratakate. Moni ya wata. Ngabena na pesa wata komba moto na tembe jour ke na ozwa visa ya France pour na Olympia na e. Eratakate. Souffrir, hein? Nzora souffrir vraiment. Omoni nga kutourner boloba bozo baoka neti baje mais nga esali ngelo moko nakumisika Nzambe oya za petite sœur na ngai ça bien te esali nga bien limbisie quand même te toza problème te olanda solo yo ki a visa bo limbisie pe mbala moko te ya visa na féliciter nde wata reconnaître pena sœur na ye esali nga pena bien na ebele oloba te Nzora aza petite sœur propre ya kati bokila lokondo donc mais oui Avec quelqu'un. via format na ndeni Va former un théâtre bon na mutu. Actrice. Na ko jouer pièce mobimba. Viens me former dans Njora aza fouille na mais oui da bayiba Njora te koyiba te aza courageuse asa bongo yo sikoyo yo utaki wapi pas Zakari sikoyo bayiba yo Zakari na kosipolo mbata na ye sembalo le awa te to ana matanga vie ako position vie Freddy azaleli mbata na kolongolo lindo moto wata merci vraiment ligi na la sepeli nzamba pambola o vraiment apambola o vraiment lo ba flair o eza ya mbali merci aya elo on a leli dossier wana obike wata avaba banda programme oyo wata kutanaki bena na roi Espagne mais je te jure mbuta masolo to ayeba kango mbuta so lekelanga azaka dongolo misu yo yebaka no te da nyonso ezolekele te mais ya botami na makila ya maartiste esika baartiste minene bazaka ya azalaka sikoyo okosa eleni est-ce que bike vie Freddy Belgique lo venga yolo baso nini yoka webike bango nde bazabe bango 3 ekiri ngabena na braza peta dibi na opakola ba masque bali na eluka ba hotel domingo neti kaka na etala ba vira ngai ba consolenga ba betanga bango tu siko tasko via mbata kuba bambata ba binkuba kutu via tika na beta bambata ba beta ka ba kisam via so dinera lo balo ba betanga webike ba betanga me vesko ba no yokelanga mawa muke asolo ba me mwana bato asali opelo te ngadi osalo baka blé azwa blé ba betanga sérieusement siko après ko betanga ba une année demi to 2 ans après te écoute ce qu'on avait Freddy pas Vegiclo Freddy binanga yo ka no ka to o luka ka mutongo wana siko disque siko après ba quelques mois et bimi ngadios Giclo Jean-Claude komba mutalga sa beza solo oui comment Jean-Claude Katondi Jean-Claude Fue combo ya Vemba les années. Freddy. C'est quoi Vemba où est-ce qu'on parle? Blé kaka, ils ont makambute. Biso olelo ya moni ya betanga sérieusement mangwao. Mangwao beta. Maître pas inde a betanga pena sérieusement. Bango neti vie abeta ne bansodi me bansodi ngo ya kobondela ka neti ya théâtre mais ko moi mukazo luka bango wa beta pone ya zaka lokola esprit mabe na kata troupe zaka esprit mabe yeti ya mutu to kokota fa beta c'est na sona no moto yaka ngai na za na matanga vie na marai ya kufeli mama bino ba musicien tu boyete ba musicien tu boyete Sankara vie marai ya so benga
wewa vie marai azoluka wewa mais Sankara de Kunta azokima nde nini marai aza na matanga akufeli mama boye vraiment vie marai aza awa mama bango akufi aza awa 2 minutes ka bokiabe na bandi Jolie Mayala na talive na marai na kesu Saint Valois Paris 16e kende ni en tout cas yo bika mama les gars kisinjora pa zawana kisinjora ya matanga marai na habite est que et peso courage ya koya kuna lisusu bien ou bien koya na hote bon mon abino moko arrivé à Sankara de Kunta wewa donc lelo fara Sankara de Kunta na ser na kisinjora donc bakutani BCBG maison non tikamba polémique na biso donc en tout cas ça li bien matanga avec na biso marai et osangisa pena tout le monde hein wewa bonjour Ken Piana bonjour en tout cas tout le monde na matanga ya avec na biso marai toyebi ka kufelaki mama et l'on est sali Sankara de Kunta se déplacer na tongo ya hotel avec na marai o aza vie na biso en tout cas lelo bayebaka bato malamu na tanga pasi namoni vie nanga marai ke akufeli mama et puis talaka bala pe na famille na biso sous Linda la Suissesse mwana bandali tongo to bien en tout cas toya ko assister vie yango toya ko assister vie parce que liwa ezwaka batutu lelo net bwina lokona 3 matanga ba Jolie Mayala matanga ba vie marai matanga ba vie na biso sous Saint Valois Paris 16e donner na bo journée na ngezaka boy donner na bo so la longwa mbangu na ki susu et pas ba scène auti so et pas ba Jolie Mayala donc en tout cas voilà quoi Sankara de Kunta chaque fois so ya artiste azuli kambo chaque fois matanga ezalaka to mona toujours présence na yo okopesa conseil nini na bato balanda bato na matanga te bon ezwaka nzete te ezwaka mututu donc biso tout ne to abo to passer par là mututu akufa faut koyebaka ko assister bato po vena biso marai ninga za boye déjà tozalaka bien Linda la Suissesse tozalaka bien donc tango tomoni déjà eloko pasi boye faut koya ko assister ata to na mbongo te mais présence c'est ça la bien mais cotisation déjà ça va dans ça la virement bancaire. Non mais ça là ngo sikoyo parce que tout le monde nous a déana. On va carte bleue. Wapi carte? Mariage non bande mariage après la. Alors Sankara de Kunta oye matanga quand même malgré te poser ba question puisque te permettre de poser ba o pesa ta ba mbote ba nsiluzo bazana ba vembalio. Yambalio. Mbuta ndeni. Non, personne n'a sœur non qui sinjo ambote. Pas de problème na été aibi. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango Jolie kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango Jolie kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka Jolie kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Non, Ventura. Ya pesa mutuno sa ya guerre mais toi na matanga pardon tika. Ah, zela yaka. Ah, na problème nanga. On s'appelle était à ambassade ouais. Na c'est pas tam qui était na bi vérité de vai.
Sankara de Kunta. Tout dans l'émission Teken. Tout dans la matanga, tu as côté la vie, il y a pas de problème. Tu rende si quoi ça na souci makasi. Amona na no poto te ba bela ba tu okenda. Ozo luko ko tsabiso na makambo, tu es na matanga. Bino mo ba luka makambo te. Tu es na matanga. Même mieux monde entier ye ko tu visi ba même place moko. Pas de problème. Luka nga calme toi la matanga ke. Toi la makambo la te. Tika fe marai, le na minute mère azate. Ken, pourquoi vino profiter ngana vino da boy polali nga zotala ka Sankara lelo bonga abale la bongo place oyo tika to consoler vie il y a pas de problème on comprend après tikali y a Sankara yo bongi na sima ba musicien il y a pas de problème aramnyoso yaka na ndaku yaya na yamba batu na ndaku so ndaku to ye na bureau on comprend donc voilà na ko yamba ona kisinjo merci. Nasepeli vraiment Kisinjo azalaki ne polele abombite alobine clair abombine lokote loko sala nga bien yangwana parce que batu ba changer ka ba langage to monaki pasteur Ngefa Denilesi azati alobinde so Denilesi e komi nazala ko to mettre sécurité Denilesi bozala ka ba complexité e omoni mutu zala na même langage venjo ala kisi état d'esprit même langage o alobaki na absence ya Sankara a répété on a mis sur que na se pelate na comportement na yo envers we ya ko ba bongo vraiment maison mexo ikufi ba wera kofi wera vivant maison mere na courage na yo non aloba mabe boy ko pese pembo obiso na matanga via marata na bete ba makofi vraiment atuka na santaki kande ya kipena na ngapa na bete na nyate vraiment obike biso to souffrir na ndula ye wera mta créer wera mta sali nga zabo alete do kitoko costume bola nde Sankara se wera son fazonga ka ye utakolobela wera mkomoko te ye ta wera sopele soya fana kanye lataki butu po ba Sankara ya onyatai na be kuti na monye katanga no respect ka vie marai donc komona ba wera ba sena monde musique ba wera ba sali batu ngana lobango ngaso na zaka na maison mère bulonga sela jibe mpiana nde wera tamusanga monde entier pour na sala grand boulot koleka ba Sankara nga mutaleka na marketing azati nga sala musala. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboé, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga et Koko Yokati. Là, qui n'a pas 2
deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene bayibisinga ekoyoka te moyen mpe basala opération mpe eza te en tout cas navandi ti lelo nayokaka na ngai te na litoi na nga gauche mwana na yo kombo na ye nani nayoki olobi mwana na nga mwana na ngai ya liboso kombo na ye nani Marcel nazoyoka nakangika litoi oyo oyokaka nazoyoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que nayoki nzambe na ngai napusi kutu telefone mosika profete my god nazozela bino nyonso tu na moto kalati lelo dudule jibe kolo martyr atondisa martyr nzembo wana eza bandela ngo nano Chudune, Jibekolo martyr, atondisa martyr, lisolo plesila. Papa Coco. Pardon. Ozaka ndoki. Mais oui, nabi, nalobi ozaka ndoki. Eh, non, il a répété les gars après ça Zembona. Papa Coco. C'est le cas, Kofi en fâché, ça comme meki à côté. En tout cas, Ansi Luzolo, toujours propre. Ansi Boni. Ouais, ça va, on est là. Ansi yango yo koma na mbongo, mo benga fona beta Ansi pena fwe matolo po. Chaque fois que yo ki matanga futa abia yembango. Ansi, on se retrouve sur na matanga avec Marai. En fait, là, tu es un vieux vol moko. Un Marai. Ouais, tu es vol moko. Na prendre un vol qui vient couper li maman là. Moi, ma maman va être chère pour na biso na la caille vieux. On a pour 5 jours, mais ça que na oya. Pour si ba jour te. En fait, na maramna les alo biso et silikara lundi et puis na zongi na poto. Ansi Luzolo chaque voyage ya kaela ensemble, il y a loko moko. Moi, il faut que me rappelle moto. Parce que chaque fois que je suis collé dans les angles. Oui, si. Arrivé. Les sels. Oh, yazo lobeza. On doit créer un bateau. On doit boire un bateau. Qui se doit auto loba. Ce qu'on doit la musique, c'est doit papa ou un théâtre. C'est nous. On doit comprendre. Tant on a dit madame sur bateau, et ça coûte quand on a coûté finalement pesa petit dans respect. Les sels petits à ramener un ballon avant dit ve dans la tine logo moko boy na pega ngo ya si quand même Nathalie ka beaucoup kini yo. Les sels petits na bande ko propre ba makila ba mikiri ya ebi bango. Ntatine na ngata sapato ata sandal. Mais il était nana so na taille na valise na ngai na ken na koza le belé ya bilamba ya sailanga. E belé ya ilanga. Ebele o motena o kama poto si soki akabelo eloko santé pene eloko po akabango na bolingo ayebi ke mutu nini na okabola alinga bilamba mingi vyanga alinga olata ye mangaloba nanga yo okola te kende to silisa matanga bwe ngani pe na otikete ngakutu zela nanu boni yo boy ve pardon yo sozwa yo sozwa yo nano zwa te et puis non tingana loba tingana loba ngana zo ba 2 ans passé na zo kala c'est pas ça la Serge Junior c'est tika on dirait Ansa yebaki Ansi yo kana lisolo on dirait Ansa yebaki aye matanga na pantalon gaillard et puis pantalon ya singa donc aye bebera ke mbuta zawana na okutana mbuta na lakai donc ngam na ozwa o ya pantele fa o ngam na ozwa o ouais na li pape ke bien pour venir singa vanda mbuta njoro atalo miss mabe njoro lobaki yo pa anso nini ba 2 ans 2 ans na zo kasute ozwa kala na ozwa lelo na ozwa en tout cas to tikete combien de valises pour kabela mukili mobile azongaka na kale so pamba na mbache na chemise atikaka tout nzambo tanga likolo atikaka na ye wana ya solo to flate mutu te ngala flate mo ngala ngane wana pile petit yanga kati Ansi do ndenge tozali awa so na bengi meje siko na yisi madame nanga ke Ansa azala ya okamo po biso so langa ni lere nyoso nga so langa na itongo na bonjour ndeni santé abela ka bato musuba zila ka po azwa lichi mais ko yeba santé ya mutu anga pia ka bino eza bien madame aza bien bana baza bien est-ce que bosolo laka ado yango wana c'est qui est très important yango meja okamo ko so na bise to zana Ansi na matanga ya vie marai ya okamo vie marai pas solo bate to tikeka calme bien to kotise na polémique yo za mutu lokolo za ndoki moko boye tika na yo tika vya vana na ye ki omoni ki ndoki na yo esangani na mukuse donc oza tina te moko pena ken vendede osolo bake ki ndoki sangana mukuse na mukuse
En tout cas, merci. Problème nanga oyebi yango. Fait na problème non den. Mais osalaki mariage obenga ngate. Okasalinga na ya kodunda. Nazala na tsaki batuka na liste mais nazwaki tande ya kotika banini te mbuta oyebi te. Ngana yebi na ngate. Okasali so na ye kuna nde. Ah voilà. Faut na parler. Neti na kena bosani nga na ye na kapane mutu nga ta moni nga pasepele. Ezaka pe bongo. Yo poso invitation te. Na zwa te na ya kaka. Akoza na bato ebele. Ah, vada tinela ngango. Atena wacha wi vada tinela. Dikongo tinela nga ni na radio. Nga na radio. Na sali makambu tu na 2 semaines. Makambu nyonso tu. Ba wana ken etali ngate. Makambo ozoloba wana etali na ngate. Sur la vie. Bouta chaussara combien? Bouta chaussara ye 43. Ah, wana carré. Wana carré. Carré. Yo yebikende tu. Ya tika koloba te. Ya yo kutu na dute te. Ka place na. Ayebi na chambo yaka na yebi na hotel. To kende kaka. Kende na biso kaka. Na ti soir to leka. To kende na biso kaka. Voilà Mbuta, tozo continuer toujours na matanga. Omoni nde ni action ucho passer entre Sankara de Kunta na Ventura. Bon, ngana sepel na maîtrise ya Sankara d'abord. Parce que à la kisi qui wenge donc moi esprit mon qui a protégé base. Soki pour qui sinjo na siliki ya solo. Siliki e pena makasi siliki pena ya solo. Alinga kena ngo bien te. Alors sali bien, ngana sepel na geste wana acte wana sali. A lobby maintenant moi maîtrise pour faire mara ya zawana. Siko Sankara pe a comprendre yango et pas ebi ke wana ser na e a bomika moto de loin. Yango mona boy ko se mêler do a côté yango te po et pe sa flamme. Sankara pe na féliciter pas gérant ou bien tant que mon mbal. Non, ça li bien mais est-ce que ndenge Sankara ben siki sinjora que non après matanga aya chez na parler. Est-ce que Kisinjora ndi mapena okende? Mais yo soko zui Kisinjora so to zuiye. Etange ndeko na biso nde to zarana so to zuiye. To meme pas Sankara oboya te. Wanske komi biso siko. Pona ndenge na ye moko Kisinjora osala ngote. Osala ngote mais na ndenge na biso mibale. So to ke to zuiye to meme ti kuna oboya te. Kwa ebike bandeko na bandeko nde bakuti bandeko. Mais tokenda na biso parce que balobi ko ezobima déjà tokende bo. Entre temps na opesaka mbote na boss Tanguy Brice Lulendo. Wana ami le Bill Gates. Le congolais ami de Bill Gates, motema ma fefe fanzo. Donc toza na matanga les boss Tanguy, toza wana ba Ken, tozo talaka nde makambo ezoleka mais entre temps na kin polémique ezangaka te. To kuta na suka na affrontement donc Sankara de Kunta na Kisinjora. Donc il goza bonwa mona ba kite Tanzania. Ba penel ngaza na ndenga blague. Mais en tout cas, il est bien. Bana poto diaspora bande on a besoin au balanda film na fimbu. Bon c'est la souka na émission to préparer na ve marai historique bena boye ba bena vraie vérité ya batu ndenge ba longwa vivre moko na moko depuis ba période de 1980. Et puis Kisinjora pe to beta historique na février. De bobongama wana ko sans problème. Donc j'ai dit tout ma compresseur bon retour dans la Belgique et puis na bandeko tout ba Hollande biso. Merci beaucoup Mbuta. Sans oublier Coco Arafat Makizembe, phénomène bizarre. Coco Arafat Hollande biso, merci. Prince Lukoki. Oaza na Afrique d'ici d'auto bimisa disque Prince Lukoki. Moi na zoyemba danger. Prince Lukoki yangwana to yebsa batuke, omoni batoro ba Prince Lukoki. Kotala eka pamba boye to komone na musika boko jige ndenge bakino ba jijaka baboya kondima mutu mais biso to ndimisa bino na nko pena makasi po Prince Lukoki aga somo boya bi oyemba bien donc to ndimisa bino na nko et puis boko zala dessus te parce que boko comprendre ba mo ka yebi boulot encore azapele ki a Jaël Licho comme bazoya na Jaël Licho pe na fin du mois et ko sala biso bien pena donc promotion na pena to simbi yango makala Jaël. Donc expert en la matière. Donc expert en la matière. Ce qu'on a biso, tout pour saler qui n'a biso te vraiment. En tout cas, Prince Lukoki, tout beaucoup na ba plateforme tout beaucoup t'as vraiment dit que ça disponible. Il y a Prince Lukoki, il y a yembeli bino di chanson, il y a blaguité. Alors tu es sikoyo, to ceux qui samasola vient na biso marai ba exposer quoi il y a maman awa. Parce que kuna to fanda eka tika to fanda to sola. Non, ngana moni bana raison. To kona en tout cas maman Linda coup de chapeau hein. Maman Linda vraiment coup de chapeau parce que Linda Stone o la kisi pena ko da VIP. Voilà. Pour au moni place to vanda ki lukuta mabe.
bako exposer na bango eza nango bien eza mabe te to na cinquantenaire mais place oyo batransfere oyo toye oyo en tout cas mutu nyonso abatami na sa moi moni ke kuna toyaki bena expose bamisuku ya ndambo baa na se ya ombre mais mingi banozwa moi biso mo mpe tonozwa moi kotala mpe boye il faut kofélicite vie marai parce que place bazo expose mama ekosala mwa bien mwa image ya bien na bato baolanda biso mais mbuta topesa biso ata mwa mokongo balingaka mwa excellence mwa bapropriété boye place bato bavandi ya propre boye moto alati elamba ne ya talo barespecte yango parce que atoki te avandi bien donc nga na félicité idée wana ya kolongola bato nga nayeba ete nga nakanisaka tovanda wana ti tokende biso enterrement mais namoni ka geste esalami baskile wana nga nasepeli nango na mbuta vie na yo général de fao mpe aza awa place toyobimisa cor ebembe na ye vraiment ndenge bakendaki kozwela yango na aéroport epesaki mwa polémique négligence ezalaki kotala ambulance batiaki vie na biso de fao batia ata bamontere te ke bamontere mwa boye panza nzela ata bajipe ya la police nde tomona babibembe papa mbeya ya bakester ya vie de fao ebimai neti mwa négligé en tout cas baartiste musicien balelaki vraiment na aéroport bon ken fo yeba yango très bien ndenge baorganisation matanga ekoma kosalama lelo na kati ya kisaso ya baartiste intérêt moto ekoma okonte voilà mbuta tozocontinue toujours na matanga omoni nde nini action oyo uti opase entre Sankara de Kunta na Ventura bon nga nasepeli na maîtrise ya Sankara d'abord parce que alakisi kiwenge donc moi esprit mo boyeki aprotéger base soki po kisinjo apena asiliki ya solo asiliki epena makasi asiliki pena ya solo alinga kenda yango bien te alors esali bien nga nasepeli na geste wana acte wana asali alobi mena mwa maîtrise po vie mara yaza wana siko Sankara mpe acomprendre yango epa ayebike wana ser na ye abomika moto de loin yango moni aboyi kosemele do akoti yango te mpo epesa flamme Sankara mpe nanga na félicité mpo agéra yango bien ntango emona mobali non esali bien mais est-ce que ndenge Sankara abengisiki Kisinjora ke non après matanga aya cheye na palais est-ce que Kisinjora andima pena okende mais yo soko ozwi Kisinjora soki tozwi ye etange ndeko na biso nde tozalaka na ye soki tozwi ye tomeme mpa Sankara waboya te wana soki ekomi biso sikoyo mpo na ndenge na ye moko Kisinjora akosala yango te mais na ndenge na biso mibale soki toke tozwi ye tomemi eti kuna oboya te po ayebike bandeko na bandeko nde bakuti bandeko mais tokendaka na biso parce que balobi kor ezobima déjà tokende boye entre temps naopesaka mbote na boss Tanguy Brice Lulendo wana ami le Bill Gates le congolais ami de Bill Gates motema maa fefe fanzo donc toza na matanga awa le boss Tanguy toza wana baken tozotalaka nde makambo ezoleka mais entre temps na kini polémique ezangaka te tokutana na suka na affrontement donc Sankara de Kunta na Kisinjora donc elinga bongo amonaka bakite epanzani bapene linga ezala na ndenge ya blagi mais en tout cas eleki nango bien bana poto diaspora bandeko na biso oyo balanda fimbu na fimbu bozela suka na émission toprépare na ve marai historique mpena boyeba mpena vraie vérité ya bato ndenge balongwa viva moko na moko depuis bapériode ya 1980 et puis Kisinjora mpe tobeta historique na ye na février de bobongama wana kutu sans problème donc j'ai dit tout compresseur bon retour na Belgique et puis na bandeko tout baolanda biso merci beaucoup Mbuta sans oublier Coco Arafat Makizembe phénomène bizarre Coco Arafat olanda biso merci Prince Lukoki oyo aza na Afrique du Sud auti obimisa disque Prince Lukoki mwana ana azoyemba danger Prince Lukoki yango wana toyebisa bato ke omoni bato lokola Prince Lukoki kotala ye ka pamba boye to komone na musika bokojuge ndenge bakino bajijaka baboya kondima mutu me biso tondimisa bino ye na nko pena ya makasi po Prince Lukoki agarso moko boye ayebi oyemba bien donc tondimisa bino ye na nko et puis bokozala déçu te parce que bokomprendre bamoko ayebi bulo encore aza mpe leki ya Jael Lisho comme bazoya na Jael Lisho mpe na fin du mois ekosala biso bien pena donc promotion na ye pena tosimbi yango makasi Jael donc expert en la matière donc expert en la matière sikoyo na biso topusa leki na biso te vomata yo moko en tout cas Prince Lukoki bato bokota na baplateforme tout bokuta vraiment disque eza disponible ya Prince Lukoki oyo ayembeli bino di chanson ya blagi te alors toye sikoyo
tosukisa masolo ave na biso marai bakoexpose corps ya mama awa parce que kuna tofanda ye kaka tika tofanda tosolola nga namoni bana raison tokona en tout cas mama Linda coup de chapeau hein? Mama Linda vraiment coup de chapeau parce que Linda Stone olakisi pena koza muta VIP po omoni place tovandaki lukuta mabe bako exposer na bango eza nango bien eza mabe te to na cinquantenaire mais place oyo batransfere oyo toye oyo en tout cas mutu nyonso abatami na sa moi moni ke kuna toyaki bena expose bamisuka ndambo bana se ya ombre mais mingi banozwa moi biso mo mpe tonozwa moi côté ala mpe boye il faut koféliciter ve marai parce que place bazo expose mama ekosala mwa bien mwa image ya bien na bato baolanda biso mais mbuta topesa biso ata mwa mokongo balingaka mwa excellence mwa bapropriété boye place bato bavandi ya propre boye moto alati elamba ne ya talo barespecte yango parce que atoki te avandi bien donc nga na félicité idée wana ya kolongola bato nga nayeba ete nga nakanisaka tovanda wana ti tokende biso enterrement mais namoni ka geste esalami baskile wana nga nasepeli nango na mbuta vie na yo général defao mpe aza awa place toyobimisa corps ebembe na ye vraiment ndenge bakendaki kozwela yango na aéroport epesaki mwa polémique négligence ezalaki kotala ambulance batiaki vie na biso defao batia ata bamontere te ke bamontere mwa boye panza nzela ata bajipe ya la police nde tomona babibembe papa mbeya ya bakester ya vie defao ebimai neti mwa négligé en tout cas baartiste musicien balelaki vraiment na aéroport bon ken faut yeba yango très bien ndenge baorganisation matanga ekoma kosalama lelo na kati ya kisaso ya baartiste intérêt moto ekoma okonte Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.